Bote mingi wandekolandi HP Media manaka wamino osepelaka na mombu na bino kombo ya Nkumuntula. Leo tozaliwa pepa ibongo awa na pene ya boulevard ngambo mopanzi ya 24. Botala likamonine ekomi walikama moko monene ekomeli na immeuble oyo ya Paradis. Moto mapeli makasi kasi bayebi te nini esili kopelisa moto wana bayimboka balobaki. Elongo na 36e chambre tata Dede Miongo mandefo belebele tolanda nano ebongo tokozonga. Tolanda. Ce triste événement a eu lieu dans la commune de la Gombe, précisément au croisement des avenues Libération, ex-24 novembre et Mont des Arts, en diagonale de l'Institut supérieur des commerces ISC. Malgré l'intervention des véhicules anti-incendie de la ville de Kinshasa ainsi que ceux de la MONUSCO, le feu déclenché par cet incendie a presque tout consumé, sauf quelques articles se trouvant au rez-de-chaussée. Cet immeuble est compté parmi les plus beaux, faisant la fierté de la ville d'André Kimbuta. Dénommé Empire est constitué de plusieurs magasins et bureaux qui sont victimes de plusieurs dégâts matériels. Mais aucune perte en vies humaines jusque-là n'a été signalée. Un travailleur de cet immeuble témoigne. C'était à partir de 12h30, c'était l'heure de repos et puis directement quand on venait du repos et puis on voit directement le feu s'est enflammé. La cause principale vraiment nous on ne sait rien, mais nous pensons que c'est peut-être une flamme du courant parce que nous étions là tout d'un coup dans un repos et après nous avons vu une flamme qui s'est enflammée tout d'un coup. De leur côté, quelques personnes rencontrées sur les lieux se sont exprimées tout en condamnant l'arrivée tardive des véhicules anti-incendie. mokonzi menamona likokuna milinga ndrezo bima ye garda zaki on ebisinga bi appétit ingénieur asimbe siko ingénieur ma sécurité donc un ingénieur moi ebi musala so moni milinga c'est le temps sur le combat singa courir les kamu pandi wana temps sur monde est chauffé et suppose la raison chauffé pe sera milinga ngapsi ote ngapla no mona milinga ebi na fenêtre aboyi yango na minute rotanga ebisinga petit na mona ko comme ko ambouiller biso o ya place na biso musala déplacer kende mupandi c'est ata tuna mupandi na ba matériel boyo somba comme ça bozo ngo ndako ngabi OK le ko boyo kanga ça va se déplacer l'état va se déplacer parce que c'est remettre aussi c'est la fréquence grave mai kuna kamia mai za kamia na mai za on peut pas mettre des makas dans la biloko no se ziki na seconde kamia kuta mai za wala mai za donc c'est remettre kana la station la ba mai. Donc, on regrette ma case, c'est la moto qui est là, on a quelques minutes, la camion m'a c'est vraiment regrettable pour la moto. Par exemple, pas si bon à anti-incendie, mais tel anda pour donner la moto. RDC Zandemini, Maïsate, moi, Maya Moukier, Bazoba, Baloba, Masuba. Il revient aux propriétaires et à l'État congolais de prendre leurs responsabilités face au cas d'incendie en répétition dans la ville de Kinshasa. Ce triste événement a eu lieu dans la commune de la Gombe, précisément au croisement des avenues Libération, ex-24 novembre et Mont des Arts, en diagonale de l'Institut supérieur des commerces ISC. Malgré l'intervention des véhicules anti-incendie de la ville de Kinshasa ainsi que ceux de la MONUSCO, le feu déclenché par cet incendie a presque tout consumé, sauf quelques articles se trouvant au rez-de-chaussée. Cet immeuble est compté parmi les plus beaux, faisant la fierté de la ville d'André Kimbuta. Dénommé Empire est constitué de plusieurs magasins et bureaux qui sont victimes de plusieurs dégâts matériels. Mais aucune perte en vies humaines jusque-là n'a été signalée.
Un travailleur de cet immeuble témoigne. C'était à partir de 12h30, c'était l'heure de repos et puis directement quand on venait du repos et quand on voit directement le feu s'est enflammé. La cause principale vraiment nous on ne sait rien, mais nous pensons que c'est peut-être une flamme du courant parce que nous étions là tout d'un coup dans un repos et après nous avons vu une flamme qui s'est enflammée tout d'un coup. De leur côté, quelques personnes rencontrées sur les lieux se sont exprimées tout en condamnant l'arrivée tardive des véhicules anti-incendie. tokomi akoti na kati nga atika na libanda ayebisi nga basele facture comme ça babisa biloko tya mutuka tokende nango na minute ya kotanga tema etemela mwa mopanzi na L24 po aza bafenetre mwa minene etali boulevard na temi namoni milingaka ya mokie ezobima nayebisi bagarde bazalaki na mopanzi nesi bo mokonzi me namona na likolo kuna milinga ondire ezobima ye garde azalaki wana yebisi nga bi petit ingénieur asimbe sikoyo ingénieur amasekite donc aza ingénieur mo ayebi mosala so omoni milinga seke ntango su lokwa basinga courant eleka mopanzi wana ntango su yango nde echauffe po ezaka soko echauffe epesaka milinga ngai bisi bango te ngai mpela nomona milinga ebima na fenêtre aboyi yango na minute ya kotanga ayebisi nga peti namoni okokomi koambrouye biso oyo ya place na biso mosala déplace kende mopanzi zeya tatuna na mopanzi na bamateriel boyo osomba comme ça bozonga yango ndako Nabi ok le gars bobo yo quand il savait à se déplacer. L'état non se déplacer parce que c'est remettre aussi c'est la véritable grave. Mai kuna kamia mai za kamia na mai za. On peut mettre des éléments makas. Dans la biloko yo se ziki na seconde kamia kuta mai za. Wala mai za na kati. Donc c'est remettre dans la station la bango mai. Donc on regrette makas tala moto et là on a quelques minutes. Dans kamia mai ya mai za. C'est vraiment regrettable pour la moka. Papa eza pasi mpona mbele wango anti ependi yango emetela ndako ndenge ezopela moto rdc eza ndenge nini mai eza te mwa mai ya mokie bazobwaka lokwa masupa babenga rva soki babenga rva azaka na place ya makambo. Il revient aux propriétaires et à l'État congolais de prendre leurs responsabilités face au cas d'incendie en répétition dans la ville de Kinshasa. Ce triste événement a eu lieu dans la commune de la Gombe, précisément au croisement des avenues Libération, ex-24 novembre et Mont des Arts, en diagonale de l'Institut supérieur des commerces ISC. Malgré l'intervention des véhicules anti-incendie de la ville de Kinshasa ainsi que ceux de la MONUSCO, le feu déclenché par cet incendie a presque tout consumé, sauf quelques articles se trouvant au rez-de-chaussée. Cet immeuble est compté parmi les plus beaux, faisant la fierté de la ville d'André Kimbuta. Dénommé Empire est constitué de plusieurs magasins et bureaux qui sont victimes de plusieurs dégâts matériels. Mais aucune perte en vies humaines jusque-là n'a été signalée. Un travailleur de cet immeuble témoigne. C'était à partir de 12h30, c'était l'heure de repos et puis directement quand on venait du repos et quand on voit directement le feu s'est enflammé. La cause principale vraiment nous on ne sait rien, mais nous pensons que c'est peut-être une flamme du courant parce que nous étions là tout d'un coup dans un repos et après nous avons vu une flamme qui s'est enflammée tout d'un coup. De leur côté, quelques personnes rencontrées sur les lieux se sont exprimées tout en condamnant l'arrivée tardive des véhicules anti-incendie. tokomi akoti na kati nga atika na libanda ayebisi nga basele facture comme ça babisa biloko tya mutuka tokende nango na minute ya kotanga tema etemela mwa mopanzi na L24 po aza bafenetre mwa minene etali boulevard na temi namoni milingaka ya mokie ezobima nayebisi bagarde bazalaki na mopanzi nesi bo mokonzi me namona na likolo kuna milinga ondire ezobima ye garde azalaki wana yebisi nga bi petit
ingénieur asimbe sikoyo ingénieur amasekite donc aza ingénieur mo ayebi mosala so omoni milinga seke ntango su lokwa basinga courant eleka mopanzi wana ntango su yango nde echauffe po ezaka soko echauffe epesaka milinga ngai bisi bango te nga mpela nomona milinga ebima na fenêtre aboyi yango na minute ya kotanga ayebisinga peti namoni okokomi koambrile biso oyo ya place na biso mosala déplace kende mopanzi zeya tatinana mopanzi na bamateriel boyo osomba comme ça bozonga yango ndako ngabi ok lokwa bobo oyoka ngai sava ngai ase déplace l'état na ose déplace parce que c'est remettre aussi c'est la fréquence grave mai pena camion mai ezala camion wana mai ezate ça mais désolé makasi tala biloko nyonso eziki na seconde camion kuta mai ezate wana wala mai ezate na kati donc c'est remettre kala station la bango mai donc regrette makasi tala moto epela wana test technique tala camion mai yango mai ezate c'est vraiment regrettable pour la mboka papa eza pasi mpona mboka wango anti ependi yango emetela ndako ndenge ezopela moto rdc eza ndenge nini mai eza te mwa mai ya mokie bazobwaka lokwa masupa babenga rva soki babenga rva azaka na place ya makambo. Il revient aux propriétaires et à l'État congolais de prendre leurs responsabilités face au cas d'incendie en répétition dans la ville de Kinshasa. Ce triste événement a eu lieu dans la commune de la Gombe, précisément au croisement des avenues Libération, ex-24 novembre et Mont des Arts, en diagonale de l'Institut supérieur des commerces ISC. Malgré l'intervention des véhicules anti-incendie de la ville de Kinshasa ainsi que ceux de la MONUSCO, le feu déclenché par cet incendie a presque tout consumé, sauf quelques articles se trouvant au rez-de-chaussée. Cet immeuble est compté parmi les plus beaux, faisant la fierté de la ville d'André Kimbuta, dénommé Empire, et constitué de plusieurs magasins et bureaux qui sont victimes de plusieurs dégâts matériels. Mais aucune perte en vies humaines jusque-là n'a été signalée. Un travailleur de cet immeuble témoigne. C'était à partir de 12h30, c'était l'heure de repos et puis directement quand on venait du repos et puis on voit directement le feu s'est enflammé. La cause principale vraiment nous on ne sait rien, mais nous pensons que c'est peut-être une flamme du courant parce que nous étions là tout d'un coup dans un repos et après nous avons vu une flamme qui s'est enflammée tout d'un coup. De leur côté, quelques personnes rencontrées sur les lieux se sont exprimées tout en condamnant l'arrivée tardive des véhicules anti-incendie. tokomi ya koti na kati nga atika na libanda ayebisi nga basele facture comme ça babisa bilo totya mutuka tokende nango na minute ya kotanga tema etemela mwa mopanzi na L24 po aza bafenetre mwa minene etali boulevard na telemi namoni milingaka ya mokie ezobima nayebisi bagarde bazalaki na mopanzi nesi bo mokonzi me naomona na likolo kuna milinga ondire ezobima ye garde azalaki wana yebisinga bi petit ingénieur asimbe sikoyo ingénieur amasekite donc aza ingénieur mo ayebi mosala so omoni milinga seke ntango su lokwa basinga courant eleka mopanzi wana ntango su yango nde echauffe po ezaka soko echauffe epesaka milinga ngai bisi bango te nga mpela naomona milinga ebima na fenêtre aboyi yango na minute ya kotanga ayebisinga peti namoni okokomi koambrile biso oyo ya place na biso mosala déplace kende mopanzi zeya tatinana mopanzi na bamateriel boyo osomba comme ça bozonga yango ndako ngabi ok lokwa bobo oyoka ngai sava ngai ase déplace l'état na ose déplace papa eza pasi mpona mboka wango anti ependi yango emetela ndako ndenge ezopela moto
RDC eza ndenge nini mai eza te mwa mai ya mokie bazobwaka lokwa masupa babenga RVA soki babenga RVA azaka na place ya makambo. Il revient aux propriétaires et à l'État congolais de prendre leurs responsabilités face au cas d'incendie en répétition dans la ville de Kinshasa. Yasolo maleko alandi na kanisi ete moto zena miso balasaka ete mvula eza koya bino moko bomoni botali epesi penza pasi biloko eziki bandeko mingi baleli balobi epesi pasi kasi tosala boni esengeli penza komilengele biloko nyonso mazala malamu po ete makama boye makomaka penza te mbote na nga mingi na Yannick Ntula na mputo mama GH na bino ba ebanso bolandi na kanisi ete epesi biso baso pasi mingi kasi ya koloba ezali te e bomoni bino moko na miso pe bomoni manso malekaki na kanisi ete pona lelo tosuki awa matondo mingi na ndeko dede miongo mobali ya mwindu mandefo ebele o asungaki biso na bililingi e bongo tomoni na bino mbala sima kasi bobosana te le 3 novembre zali bongo mbotama de miongo pe le 4 novembre zali bongo mbotama ya Kumuntula bobenga biso ekozala penza malamu mingi boza wapi biso yeyo mokila ngombe kaka mokila ngombe na mokongwa zoba piaka